Bonjour, bonsoir, c'est le Boka et Héros qui écoute une émission et à Femme Sage. Tous s'abonner, tous aimer, tous partager. Et ça vraiment très important. Et ça très important. Moi, la boire à l'Ibanga, la paix sans démbo, tu n'as pas tout pour soutenir. Parce que quand les gars de l'équipe, ils ont beau. La paix simbo. Donc, la paix, ça rambo, tu n'as pas tout pour soutenir. Maman, leur maton, en tout cas, soutien. Maman, coupe les chapeaux. Maman, Micheline, qui terre. Bato ba soutenir nga papa Israël Mbala Kizungu Jonathan pona ya osala émission morale nangeza ki bien muta soutenir nga moralement physiquement spirituellement mais pourquoi pas financièrement pona bi ma jolie boule c'est grâce à mon mari mon papa chez mon adoré bambotene yango wana merci beaucoup lelo nazaka ande na sepelisara ba maman nyonso balandaka nga ba femme sage moi ça libala foza la mutema munene ezala moi si nyonso nakolo bakate moi ça libala moi si nyonso et lelo basi moi si nyonso alingaka te mutamata libona moi si nyonso alingaka te muningale moi si aya pena liboso na loba ba n'importe quoi mais oyebi eloni ozo ninga basaela yo c'est là muninga tout se fait ici bana c'est la moyo tango ono na nguba obuka masanguti obuka nguba so eloko nyonso mutalo na rabuka yo bandeko na mibali basi na bango linga bango ti mais yo po ke bala ti yo po ke bala bino bozana ndaka mabala belle famille ba ocha bino pandi na mbati elongo ngala ndalo banoka lelo o malo comme conseil maman za mte amini supporter koloba note même en français balobi on répond merci par le silence oui silence non nde ça que nzamba à défendre. Dans la Bible, il y a mukanda d'Éternel. Bible, bezo bani. Nzamba zo bisa. Azo samba na Israël lobi. Et ça te pour la sainteté na bino. Te pour la motema malamu na bino. Te pour la motema ya ba prière na bino non. So na fait ça bino pays oyo. Et ça à cause ya méchanceté à bana. Ya méchanceté na bango. Nde a fait ça bino. Donc c'est-à-dire quoi? Au moins si ce sont les kalangwana. Oh belle famille ba ko oto panti di kolo. Nyasi osala ezalaka mabe nzambo afutaka ofuta o comprendre mama oza mal à l'aise na libala osala boyeboyete mais bango basi baobala okasi bango baobala te baobala donc yo no ozala so lati pa mpona bango kaka ke ndeko na bango nde azosala nyonso mpona yo non biso tozwaka te ka yo ozwaka yo lataka yo sepelaka yo zala heureuse ebongo biso non mosala osalaka bango bakokosala ngo te bakosala ngo te yongo na osenga za mote ya monene kolobaka mwasa libala bazaka polo te yo siko mabe na yo miso nyonso banzi obibiso nzela ndoki non mama batela kimia tika bango baloba biloba tika bango bafinga mukolo ezali nzambe odefendre yo nzambe odefendre yo mwana 10 ans ya loba orépondre mwana 15 ans ya orépondre non makambo nyonso eza makambo orépondre te makambo biso oyoki oseki opetika olobi kaka nzambe azwa lokumu même so omonike likambo okoya mwana te oseki noka obi nzambe azwa lokumu c'est ça wana so banzi kolanda oyina bato nyonso na mokili nde tozako bato nyonso baosepela lo te on comprend et surtout na libala na bato nyonso baosepela no te bamolaka lokwa yo nde bisika wana loka mobali asalaka bisika asalaka wana bambongo esopanaka na yo nde oza wana bomengo okende na famille na bino bomengo ozokende na famille yo mpo kokaba te eleki yo omoni baseme bapesa bango biloko pamba te oza ni stratégie omondo okamwe ntango opesa semeki biloko so olingo oyeba stratégie benga malo to commenter wana nga na opesa réponse na commentaire na yo na opesa stratégie ndenge naza grand frère nanga aza na mwasi na ye nebini na bika na semeki nanga makambo grand frère nanga na mwasi na etelinga te basala oyo baosala ya bango nga nazo baleso ebele nazo baleso epa mama na nga nanga otela moko na ese nzambe nga te yango siko naza oyo naza lelo yo sikoyo yango olobaka trop mozwa leson eza te motema ngo eza moto
Et quand ça venait yoki likambu penda ko motema kate soki makile zo tanga na ebita stino za ndeni babiso tokuta nango motema penda ko esoki makile tangi oneli o garder ka kimia o garder kimia o bisinzambe telema défendre ça ngane na za bonaza na ngana problème ti nesa nzambe oyo so mutasala ngana lela oyo ko lela ngam no le nzambe ka o ngasambela o leso nyanto sala na se futa makana se mosa libala koza motema mbambu te motema presse te yo ba yeba yo kaka ngaba sala na ngaba jete ngane na za boto te non mwasi aloba mukie ayoka ebeli omanda ozoyoka yango epeso ba sujet de prière tant ozoloba ebele moyo ozo ba sujet de prière ezate munoko eloba trop yango sumuka mingi munoko eloba trop yango sumuka mingi ozora na otana mite kovanda no batiko raisonner non makambo de ezokende boye nasa ndeni makambo de ezokende boye ozala nango te yo tana oka olandela bafia bato non te mama te c'est concentré na libala na yo zotana ya libala na yo zosue mobali na yo zosue mbala na yo tika koloba makambo ezanga tina makambo tu mokolo na se makolikolo est-ce que pena mobali nakobetela otolo mpenza na zafira mwasi nanga est-ce que mobali akobetela otolo ba maman mobali babetela otolo bi non ma femme elle est la femme forte et ça mibeli so akosaka neka libanda aokumisa mwasi oui baza bafélicité baza foto félicité bango mais na kati ya ndako ko critiquer mwasi na yede likambo bongisa mobali ntango azokritike yo azopesa oke obongisa abisika mobali akritike nga na bongisa mobali malamu akritika mwasi na ndako na ye mobali mabe akritika mwasi na plein air na miso bakamarade ozokritike mwasi eza bien te yo lobaka mabe olekisaka mbuwa yoso olekisi mbuwa te lufufu bene te mobali malamu asala bongo te na miso bakamarade mwasi oza na valeur te okoteli yango ti okotela kwa ndoki boye non na miso bakamarade valorize mwasi na yo na miso bakamarade kumisa mwasi na yo yo na miso bakamarade komaltraite mwasi bato baye kotala bino ozogangela mwasi en plein air papa oganga mpe licencié ata yo moko nga naza master non seke oza no mayele te oza homme sage te mobala mayele mobala sage jamais critiquer mwasi en plein air jamais aloba mabe ya mwasi mobala mabe alobaka mabe ya mwasi na famille na ye po ntango ozoloba mabe ya mwasi asala boye mwasi nanga kutu asalaka boye mwasi nanga kutu mwasi nanga aza nzeli nde aza na moya lambe eza te mikolo na okende na barestaurant bandeko no baosepela te bamonje ogaspille mbo te oloba mabe ya mwasi na yo te mwasi nanga aza na zemi so bandi misala komisaka mwasi aza na famille na yo po ntango ozoloba mabe ya mwasi na famille na yo famille na yo baolinga ye te koleka yo to bosala eloko wana te fama mobali baotikala kolinga yo koleka ndeko na bango mobali jamais jamais mais nga sikoyo ndele en tout cas nga pena le contraire même nzambe alola yebi yango grande sœur na ngai yana bisa liboso alinga mobali na nga makasi koleka nga en tout cas Dieu me voit et Dieu m'entend parler yana nga liboso yana biso maman chérie la femme de son mari Nana Amelia alinga mobali na nga makasi koleka nga même mobali na nga yebi yango epesa me bato nyonso te epesa me bato nyonso te pourquoi ayoka ata mokolo moko te napesa ya rapport ya mobali na nga ata mokolo moko te yo ntango ozozwa makambo mobali na yo oke koloba na famille na yo ozoyinisa mobali na yo mabe ya mobali na yo famille na yo bayebi yango baolingi te baoyina ye sikoyo ntango yo opesaki bango rapport ozalaki na kanda sikoyo kanda esili yo na mobali no bozongi ya moni ale bandeko ne baye na ndako bakoma ofetola mobali na yo non parce que yo moko biloba lobeleki yo moko lesi ale eleki pourquoi motema ezalaka chaud
Et c'est quand on va mettre dans nos acide dans le pétrole. On s'en la pétrole autant qu'on a le pétrole. On c'est la caba et bâti à mettre au pays là. Ok. Et ça me touche à critiquer on peut nous yoki na matin mais qui si nango. On est qui si nango. Et le yote maman. Et le yote. Moi c'est le bal na carte de soin. Le téléphone na peine de soin. Ah maman. Maman mais non. On peut se mettre au kilote. Oko soana o brosse pe minuté. Moi cette balle a mine jaune. Maman, mine jaune pourquoi? Moi cette balle a tout solo ya. Le nom de l'oignon se prend dans la moins cher, à niveau nyonso ezali. Okoki na niveau likolo te ya niveau moke wana maman okoki na ngo. Neti niveau nga na salali maman na koki na ngo. On est dans le cabeloté. Et ça synthétique. La minute qui on se fait dans la on se fait dans la. On a coquine on a sali on a coquine en haut. C'est comme un peu aux autres oh on a moto salaka wana pour se faire sa bague. On dit bateau. Même les gens les on a moto ça en tout cas mal là tout ma net on va nyompi ko indi. Pour ce moment là dans moto là on se fait la ligne en haut. So ma dit qu'on yoka. Tension. Non mais net c'est les amis. Et ça, oui, la fierté. Donc, ça veut dire qu'on va critiquer. Il y a un peu de place, il y a et solution positive. Nous avons OK, nous avons OK, si nous avons un comité. Maintenant, comment et comment mal la simbi. La simbité. On est dans comment nous avons un cap. Nous avons vie à la tête. On est dans le talio. On s'habille ça la fête ya yo. On tous à bongo. C'est contacter dans Ozanango. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup Nabino Nyonso au Wozata on a malolo. Nous avons pour ça bon s'abonner parce que beleno va s'abonner ti. Nous avons pour ça va commentaire Nabino. Nous avons pour ça va critique Nabino. Nous avons pour ça va oya bino nous avons pour senga. Bande bolanga au Wozata on lananga. En tout cas, ma motte nanga pasteur abi au ça ma motte tete na pesi motte na pasteur Cédric, l'homme capable. Na pesi motte na o azo Olandelanga, boité. Yé vraiment côte nanga. Nzamba lola pambola papa Israël mbala maman Micheline Kitere, Natasha Ngengo, maman Laure Matondo, bambote la bino ngolo ba pasteur nanga nyos pasteur Gaspard, mobali ya maman ni. Bambote nanga bye bye.